Mangina na kilometre tuku misatu na ouest ya Beni, esika wapi ezalaki misisa ya 10e épidémie ya Ebola ya République démocratique ya Congo. Pona koluka koyamba bato ebeli bazali na bokono, nde l'hôpital etongamaki na Lumbango epai ya bapaya. Yango ezalaki na bisaleli nyonso pona misala. Kasi lelo oyo ezali pasi pe mawa. Eloko moko ezali te kaka ndaku oyo ya mabaya. Zamba ezwi esika na yango. Situation oyo epesi pasi na Justin Kambali, lufuleme ya centre de santé ya Mangina. Ici là nous sommes vraiment awa tozali penza na CTE ya kala to esika ya kala ya lisala ya bakoni ya Ebola na Mangina. Ndenge tolobaka kaka tozali maison mère ya ba centre de traitement po ya Ebola oyo ezalaka na 2018 ntango bokono ya virus Ebola boyaka makasi. CTE to esika ya kopesa lisalisi na Ebola eboti matiti mpona nini? Ntango mususu mpona CTE etongamaki na ba materio ya makasi te, babash na ema na misusu. Ezali te lokola ba CTE misusu etongamaki ntango ya bokono. Situation ezali ndenge mosusu na ville ya Beni. Na centre de santé ya Kasambi Niole, moko ya centre de santé ya ba protestant, l'hôpital ope etongamaki na Lumbango. Pe biloko mosusu oyo etiamaki awa ezali mwa malamu. Etongama na mabaya ya makasi. Lelo oyo ekosungaka pona babeli ya bokono mosusu. Mosala oyo ekosepelisaka médecin directeur. Ils en ont fait vraiment suffisamment. Basalaki penza misala makasi esengeli tundima yango batikili biso biloko ya misala biye bisali ete tokoba kobundisa bokono atako yango balobi esili na komona ba infrastructure oyo to tikali na yango na bitumba na Ebola lokola tozali kokoba kobatela malako ya bitumba na bokono ba infrastructure ezali tozali kokoba kosalela yango na bitumba na Ebola. Pambate pona biso Ebola esili nanu te. Nous estimons n'est pas encore fini. Ba l'hôpital ebele ya Beni ezwaki ba matériel na biloko mosusu ebele ya bapaya na eleko ya épidémie ya Ebola. Kasi lelo oyo bandako ebele esili kobeba makasi pe misusu oyo ezali mwa malamu ezali réaffecté. Nous ne sommes restés qu'avec les totikala kaka na centre de traitement Ebola mpambate yango ezalaki na kati ya l'hôpitalo. Awa na Beni, tokutani na baka ya corona yango esali ete baka yango batia yango na esika na yango. Totie mwa ndambu ya esika mpona kopesa lisalisi na COVID-19. Mpona koloba ete eteni ndambu ya centre de traitement ya Ebola etiami mpona lisalisi ya COVID-19. Nyonso wana esungami na biloko totikalaki na yango. Traitement COVID ici. Kolongola ba l'hôpitalo tope bandako ya baminganga. Ba zone de santé oyo ezalaki touché na 10e épidémie ya Ebola et bénéficiaki makasi na expérience professionnelle pona kobundisa épidémie. Mayele oyo esali ete Ebola ekoka kozwa makasi te lelo oyo na République démocratique ya Congo. Yet Mavinga pona VOA Afrique.